passé pasteur Moïse Mbie na sœur nae Eliane Bafeno tomoni susu mai kalambai na mwasi nae mama bana nae Peniel. Est-ce que baza peka ba faux pasteur parce que mai kalambai a comme pasteur après avoir divorcé na mwasi ne a comme pasteur à sa l'église to benga ngoni. Bon, on a lobelo komoko. Omoni tout ça d'abord Bible zoloba na Matthieu 24, tu as ba faux pasteur, tu as pe na ba vrai pasteur. Lelo ba faux ba fingi ici. Nde ba lobaka mu ya nyonso fingi sa ba ya nyonso. Bolimbi sanga bande kwa bandundu. Donc tant ou musala nzambe soi-disant asali mbeba abusé loko ndeko mwasi. Babimisi on a ba réseaux sociaux et au fingi sa basala nzambe nyonso. Ozomona. Acte oyo bandeko basala bandekwana basala c'est condamnable. Il a fallu qu'au moins le Saint-Esprit maman, Saint-Esprit va bien. Mouto aza na Saint-Esprit, quel que soit problème. Biso toza lokola ba musicien te ba musicien ba ko sa musala na bango. Ba porte-parole ba ko bunda na entre bango ko soit na entre bango. Ba ko welana mais biso toza wana te. Biso toza ba homme de Dieu, toza la manière na biso ya ko mimela makambo. Yo bimana mwasi abatu. Olongi se ba zemi. Mwana mwasi comme na niveau qui a perdre même mabota na ye. Et la qui c'est qui bombongo na qui bo relation na yo alors ça l'angelo ta de nous funda ngai vous comprenez lelo ata mona moi ça na longue justice à mokilité même justice en zambezali wana na lobena kaya ba faux pasteur parce que ngande ko totanga kombo ngandi mana ngai été j'ai eu plusieurs messages qu'il n'est pas de Dieu ngandi maraité il y a miracle dont il y a délivrance et puis dont il y a prophétie premier spectacle ou bien premier miracle na sala na bongola mai ko magie. Merci beaucoup pour la question. Ministère nangai eza ministère ya sentinelle. Nzamba bisanga parce que ngai bando benganga Bertin. Kombo nanga ba botelanga pendeza Bertin. Mais na année uti koleka, c'était vers 2010 nde nié swabimela kinga nazalaki na ngomba ya ngombo za kota Luzisi la kuna na Monga Fula pendant que nazo sambela na mona un être surnaturel abima. Kobima bim illuminé zaki couvert na cette couleur ya arc-en-ciel. Abenganga na kombo 3 fois Ézéchiel. Menga babenganga Bertin abenganga 3 fois Ézéchiel. Ndesko kota yebisa nga lobi que non na tinda mi pa nzambe pona accompagner na kata ministère et puis na kata ministère no ba peso mission ya sentinelle o banda ko révéler batu makambo ba yebite et puis o banda ko avertir mokili. Oyo banda ko luba yango pe banda ko salama. Tokoloba nini? Bon, et loko ezawana parce que Zaboui, on répond d'abord d'une qualité évangélique. Jésus-Christ il y a 3 choses quoi ça chrétien. Ils allaient tomber dans basi, popularité puis mbongo, 3 choses. Et loko quoi ici de koana mukuna ezani, ezali mbongo, popularité et puis basi. Vous comprenez? Si quoi tant que biloko almisa tu maîtriser en côté, okoya. Bonjour, bonsoir, na balandinyo c'est à Canal JM Télévision, na balandinyo c'est à Sarato la télévision. Eza esengo pona nga lelo koyambela bino prophète Yabishima Ézéchiel et na émission na biso ya analysons tous ensemble à la découverte et na profiter na pesa mbote na bateau bozi occasion ya Rolanda biso ba abonner na biso bo continuer ko s'abonner massivement et surtout n'oubliez pas à partager cette émission. Iso na iso, hein, babi iso na mango, le jeune sénateur Guy Luando, hein, babi mon commandant la biso à collège Songali Anza, mon commandant le jeune sénateur. N'appelle ce bambote na moni pas mais la moi ba monter ma Orlando Domingos, pourquoi pas à toi, oncle Oscar Leta la Mushinda, maman Jenny Beta l'industriel, moi si à Pembe, le président Charles Tambo, je te salue. N'appelle ce bambote place aux Ali et puis bambote na maman Michelina Azuka et
mon caméraman Enoch Funguela biso caméra et je salue déjà mon invité. Bonjour Monsakoli. Oui, bonjour journaliste monene Sarah Tola TV. Merci beaucoup na sepeli ndenge boyambi ngai na plateau na bino nzambe penda pambola mapo bana nzambe bazala béni na émission lelo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pourquoi comment na batu musu botala biso babi mais Sarah présenté à Bishima. Ya Bishima laksini. Bon, Bishima ezali langue donc ezali langue moko traditionnelle ya mboka na biso babenga yango baluba. Donc Bishima ngi koloba bikamwa, ngi koloba miracle. Yango wana ngi koloba Bishima. Donc tellement que na ministère nanga nazaka trop entouré na bateau yo baza bakasayen, baluba plus. Et puis yango monara bapesanga kombo wana l'homme de Bishima. Bazusu babenga nga mutu mukwabu. Donc mutu mukwabu donc yo loba mutu mususu. Par rapport à Makambo, Nzamba Salara, parce que je ne suis pas d'accord, Moutoumoussousou, entre-temps homme, entre-temps Dieu. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Et au cours de quelques miracles, Oyo Salaka, Oyo Tom Soubandimina, Oba Pesa Okombo ya Wabishima. Vraiment, d'abord, grâce à Nzambé, Nzamba Pesanga Domoko, il y a miracle, donc il y a délivrance et puis donc il y a prophétie. Premier spectacle, ou bien premier miracle, na sala na bongo la maille et magie. Na bongo la pena mai eko magie bandeko batala ba émission ba yebi bandeko balandanga na ba internet musu to tanga ba kombote ba yebi donc na bongo la mai eko magie na roya même na image wana prochainement et puis na sambela pona papier moto ezalate moto bima bandeko ba yebi à part ça Nzamba pesanga spécialité ya ko détecter étoile ya mutu ya ko mema mutu ake na destin na e parce que ndeto zalaka mutu na mutazaka na étoile étoile wana ezalaka protégée par aura. Aura ezali lokola ouverture oyo protégeaka mutu. Yango mona mutu so mona otambola boye na yoki suki mutu etelemi. Na yoki sixième sens esali. Moyena kota na mutu kana ezate peso par quantité. Au mona mutu kana dès que zo kende sali nini accident. Mais ça prophète était et l'autre protégé eza aura. Donc aura wana ezalaka couvert par l'étoile. Donc étoile a mutu ndezaka destin a mutu. Au mona mutu so moni azana don mais en étoilité ou bien en grâce mais étoile nezo salati donc à cause ça à cause fournir ba effort ndenge nini mais étoile nezo salati donc ils a couvert par aura donc avec maintenant l'homme de Bishima na ba travail na salaka na ko ko sambela pona mutu na orienter mutu par rapport à étoile na ye pour étoile ne que na destin na ye à mon habikamwa donc c'est un peu ça. Merci beaucoup prophète Ézéchiel et prophète Ézéchiel avant to kota penda to tchela bandeko na biso ba olanda biso moi image moko tozana ngo awa est-ce que oko expliquer batunu ministère na yo to etinda na yo na mokilo yo pa nzambe mission na yo na ministère na yo ezani. Merci beaucoup pour la question. Ministère na ngai eza ministère ya sentinelle nzamba bisanga parce que ngai bando benganga Bertin kombo na nga babotela nga pende za Bertin mais na année uti koleka c'était vers 2010 nde niye swabimela kinga nazalaki na ngomba ya ngombo za kota luzisi la kuna na monga fula pendant que nazo sambela na mona un être surnaturel abima kobima bima illuminé zaki couvert na cette couleur ya arc-en-ciel abenganga na kombo 3 fois Ézéchiel mais nga babenganga Bertin abenganga 3 fois Ézéchiel ndesko kota yebisa nga lobi ke non na tindami pa nzambe pona accompagner na kata ministère et puis na kata ministère no ba peso mission ya sentinelle o banda ko révéler batu makambo ba yebite et puis o banda ko avertir mokili oyo banda ko luba yango pe banda ko salama ndesko yo à partir wana nde na zwa mission wana banda na banda ministère ko sakola ko prédit plutôt nyonso nazo prédit vraiment ils ont se réaliser ils ont kokisama c'est un peu ça. Merci beaucoup prophète Ézéchiel et na osenga na Enoch réalisateur na biso tchela biso image wana tolanda et puis on se retrouve tout juste après. Na ekopesa message ya Nzambe ici la fin du coronavirus. Et puis Nzambe bina pesa message na kata monde entier que coronavirus il s'atteindre vers sa fin. Nzambe yimoka telema se décider à stopper virus ou à stopper maladie ou beaucoup mona début il y a mois d'avril succès au coronavirus c'est succès na ngwe kokita et puis bato bakozala na ba esengo na ba victoire et puis na ba remerciement na ba action de grâce parce que Nzamba epani bango na maladie ya munene o na komba coronavirus o ebomi bati belé
nzambe alobi bokomona ndenge succès na yango ekokita nde na kati na yango ayebisi nga alobi ange oyo azobunda mpona kobundisa malade ya coronavirus azwaki deja epe na ye kobanda mercredi à partir ya 16h20 ntango nga nazozwa vision mercredi à partir ya 16h20 mercredi ezalaki lobi ezalaki le 18 mars 2020 à partir ya 16h nde ange wana azwaki mopanga akiti mpona kokombattre coronavirus yango na yesi bakretien nyonso bozala panike te bokomona ndenge coronavirus ebandi déjà parce que ange wana bande mosala déjà lobi mercredi le 18 bokomona ndenge coronavirus ekosila makasi na yango mpe succès na yango déjà ti tozokoma fin avril histoire na yango bokoyoka yango lisusu te mais à partir ya avril déjà bakri ya esengo mpe ya batémoignage ekosalama na bato oyo babiki na maladi ya coronavirus. En tout cas bouti kotala bandeko na biso bouti kotala image wana nangana ope totali image oyo prophète Ézéchiel ce qui toko comprendre ndenge to biso sikoyo oza sentinelle oza nzamba pesa ka maloba ya ko avertir batu tomoni awa déjà on dirait obandai ko avertir biso pona COVID-19 donc ozaki interpellé ou soit nzambe mutaye bisaki yo to ezaki ba idée na yo to yaki ba pensée na yo et le cas ndenge nino meka ko expliquer batu ba olanda biso expliquer na bana nzambe vraiment message wana eza message moko elekaki na année oyo nzambe apesa nga message sur la fin ya COVID-19 pe ba déconfinement oyo ezosalama lelo et na ce temps wana coronavirus ebanda kobuma COVID-19 ebanda kobuma makasi batu banda kokufa et puis il y avait même des prophètes au balobé qui non COVID-19 est en enlèvement nzambe mo azo ko enlever batu sous forme ya ba tuerie wana et puis ba msusu ba pese ba profession nzamba silikeli mokili azo boma batu na mokili j'étais le seul prophète au na lobaki ke COVID-19 ezali satan de mutazo ko boma batu pe nzamba ebisaka ke batu na ye bazo bika parce que France eleli Afrique et bandi ya kobanga ko le wana fait kota na Afrique et puis ba mikile belé pezolela nde nzamba yo kai libondeli wana et puis na sakola kike ndenge COVID-19 ezokoma na suka na yango batu balandi ba vidéo ba moni na ba mois on a président ki ndenge batu banda kobika na COVID-19 so tali bien au mona ke mois on nga na lobaki batu bando bika batu banda bika fort neti mois d'avril batu babiki fort na mois d'avril mois de mai batu babiki donc COVID comme le la malaria ozui yango oke omeliki sobiki donc au monde batu bazo bika c'est ça ce que Dieu m'avait donné wana kutu na mois on nga na pesa ki wana batu bando bika na COVID te soko ozui yango fo kufa au moins 5 000 morts, 7 000 morts, 20 000 morts. Au moins que batbande ko bika na époque wana te na moi wana te mais tant nzamba pesinga message au moins moi nzamba loba kinde batba comme ko bika jusqu'aujourd'hui batzo bika COVID-19 et comme lokola malaria na sakola kipe na Congo et ko kota me roboma batu belete et puis netolo babe na Congo ata maladi wana ezali batu ba kufa penza te malgré tout le kosa gouvernement ba komi on somba moi ba bibembe ba kosa non il y a tant de morts mais aux hommes non batu bazo kufa pende parce que Dieu avait déjà prophétisé. Un prophète, on ne le reconnaît pas la parole, dans l'accomplissement de la prophétie. C'est un véritable prophète. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Et comment on a le saisir l'église, ça fait au moins 2 ou 3 mois, si je ne me trompe pas. Et tant que Bino Bassin Nzambe, Bozo Lendi Sabandi Binabino Ndengeni. Bon, Tozo Lendi Sabandi mi pensa makasi. Tozo tali sabango ke ezanango Satan, eza influence diabolique, ezanango plan diabolique, ezanango tous les signes du temps de la fin te. Eza plan diabolique. Satan yende mutasala ki nyonso po ye selon ye amona ke dès qu'atini virus yo komema batu nyonso na kata lodela, eko boma batu nyonso. Mais a échoué parce que biso d'abord l'église a kokangama parce que l'église va différencier l'église dans bâtiment bâtiment c'est église té wana eza édifice wana bâtiment parce que bato ba yaka koyeto la moi bato ba kokota wana pe ba meli na ba masanga mais église ezali mutu o aza baptisé du Saint-Esprit yo wana d'église donc biso malgré tout fermeture à l'église biso to bandaki ko za la contact na bana nzambe ko sambela pona bango ko prophétiser pe pona bango c'est un peu ça. Merci beaucoup mon Sakoli mais apparemment Ndenge Bisso étant qu'analyste journaliste
to mekai kosala ba analyse na baninga mususu mais to mona ke on dirait ça fimbu to kanda ya nzambe parce que même bino moko basai na nzambe bokomi otia biso na éperdement donc to ça oyeba susu te banani baza ba vrai prophète banani baza ba vrai pasteur banani baza ba faux dernièrement to uto mona Denis Lesi awa auti koloba que pasteur nyonso balia mbongo ya excellence Joseph Kabila et to moni susu pe Kizamina Kibila pasteur Kizamina Kibila bi hier alia mbongo ya excellence Kabila te hier ba pesaka ka transport à $1000 par là besoin ngabo expliquer bana nzambe ni Nzamba pambola musicien ayemba bokoyeba bango na misala na bango nde kokanga bango donc na lobby bongo eza parce que un pasteur qui a travaillé dans le gouvernement dans l'ancien régime so bomoni ye lelo atelemi a lobby que non te ngana tikala kolia mbongo na bango te ngana tikala kosala boyete c'est un hypocrite aza plus qu'un païen. Donc, il faut mieux que tu mutabongo bozwa singa bokangie na kingo botie libanga munene bobwaki ata na fleuve pour place na eza pembeni abatute parce que so bozotika mutu azana ingratitude c'est plus qu'un sorcier. Tangu pona landaki ndeko na biso prophète na pese mbote alobi ke andimi abibiso no stolia mbongo ya Kabila. Aza sincère. Sincérité na vie eza bien maman. Cause à la hypocrisie, un hypocrite c'est plus qu'un sorcier pour adola so lengazate. Mais tout le monde un autre abimi ote na liate. Au liate mais yo moko wana lobi ke no ba pesa nga combien? Ba pesa nga $1000 ya transport. Mais est-ce que na mboko transport cause à $1000? Jamais. Attaque carburant. Attaque carburant ya $1000 wana ekota na mutuka nini? Atoza na Prado. Ekota te. Réservoir esuka na $20. Si vous avez $20, ça va. Mais même si vous avez 50 francs au lieu de jambon, donc tant que atira au lieu de jambon, évangéliste c'est un hypocrite. Il y a un moment où on a dit Bazali oyo tozo e babango na misala na bango. Denis Lesi a confessé, c'est à féliciter. Bien sûr. Mais tant que vous avez musala nzambe, ozolo bakeno ngana tikala ko liya mbongo te. Mais pendant que vous avez $1000, première rencontre $1000, deuxième rencontre $200. Et puis à l'époque, tout le monde qui sauvons le Congo, Congo pour Christ. C'était déjà la politique. Vous comprenez? C'était déjà la politique. Donc, ça ne sert à rien. Et aider la population congolaise. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin. Même si faire Christ, que vous avez tapage na télévision, na liate. Pour Félix Salani, aningayo musala nzambe. Donc ngai ana émission na ton atala kiango na mona kiango d'abord eza eloko moko eza hypocrisie eza soni na moni un responsable tata munene aleki abike na liate me ba pesanga $1000 ya yo moko kosi yo moko ndimi. Vous comprenez? Donc eza soni ezo pesa biso soni Denis Lesi ndenga bimisa kimowana il a fallu Batuba Vandaka Kim, homme de débat Vandaki, ba réagir te. Pour les soni. Kabila asala musala na bango. Wana pona bangane na zabo bisonde boyende na vanda na golo banatira ko liata 50 francs ya président Joseph Kabila te. Pour to kutana te na kenda pe ba rencontre na bango te, ba réunion pe na kenda te, ngane na golo ba na liambongo wana te. Mais tangu yo déjà kenda na kuna na kingakati. O balamba ba bomela ba sikre bolia ba fufu. Mais au lieu déjà mbongo $1000 au liango donc c'est un peu ça. Merci beaucoup ngana continuer ka koloba ke to loba siko eza nini parce que la plupart basala nzambe ne bo sala ba gafe belé lelo yo to utai komona mois passé pasteur Moïse Mbie na sœur nae Eliane Bafeno to moni susu mai kalambai na mwasi nae mama bana nae Peniel. Est-ce que baza peka ba faux pasteur? Parce que moi, quand je suis pasteur, après avoir divorcé, je suis comme pasteur à l'église. Bon, on a lobelo komoko. Omoni, tout ça d'abord, Bible Zoloba, dans Matthieu 24, tu as un faux pasteur, tu as un vrai pasteur. Lelo, ba faux, ba fingi ici. De balo bagamu yaganyon, ça fingi ça ba yaganyon so. Bolimbi sanga bande kwa bandundu. Donc, tant que Moussa Lanzambe soi-disant, a salimbeba, abusé loko ndeko mwasi. Babimisi on a ba réseaux sociaux et au fin du sabasala nzambe nyoso. Ozomona. Acte oyo bandeko basala, bandeko wana basala c'est condamnable.
il a fallu qu'au moins le Saint-Esprit, maman, Saint-Esprit va bien. Mouton a dans Saint-Esprit, quel que soit problème, biso toza lokola ba musicien te ba musicien ba ko sa musala na bango. Ba porter parole ba ko bunda na entre bango ko soit na entre bango. Ba ko welana mais biso toza wana te, biso toza ba homme de Dieu, toza la manière na biso ya ko mimela makambo. Yo bimana mwasi ya bato, olongi se ba zemi. Mwana mwasi comme na niveau qui a perdre même mabota na ye. Et le la qui c'est qui bombongo na qui bo relation na yo. A osala ngelo tane no funda ngai. Vous comprenez? Lelo ata mwana mwasi na longi justice à mokilité. Même justice en Zambie zali. Wana na lobena kaya ba faux pasteur parce que ngande ko totanga kombo ngandi mana ngai été. J'ai eu plusieurs messages qu'il n'est pas de Dieu ngandi mara été. Bon, kokoma kokite lelo na ba pasteur lelo ba ofingisa batu. Deuxième volet na ko lo baba sala nzambe pe baza batu. Les gens pensent que être musala nzambe so qui okwei ne que comme le rôle loko moko bo extra. Non, ba ça pe batu. Non, neti soto bito kota pena na kata bozindo actualité. Le cas de pasteur Mukuna. Je crois que tout le monde a vu cette vidéo. Toko bengangonini, un pasteur qui est marié. Hein? Papa azana betonga et belé. Est-ce que bananzambe bakwa isamana kondima toloba ke pasteur aza faux pasteur toloba nini? Lelo pasteur Mukuna za se retrouver na prison makala. Tokoloba nini? Bon, et loko ezawana parce que zaboy un a répondre d'abord d'une qualité évangélique. Jésus-Christ azoloba il y a trois choses quoi ça chrétien. Ils allaient tomber ngaka basi, popularité puis mbongo, trois choses. Et loko quoi ici de koana Mukuna ezani ezali mbongo, popularité et puis basi. Vous comprenez? Si quoi tant que biloko almisa tu maîtriser en côté okoya. Il y a un moment Jésus-Christ est envoyé qui avait convaincre trois esprits. Aboyaki popularité, batu ba olanda zo bengana bango. Abando ki mabasi et puis aboyaki mbongo. Yango lobi ke non, na pesi bino gratuit, bino bo sa nini, bo pesa gratuit. Ko basala nzambe mikolo eza nini? Ayebani peut-être na mokonzi moko tel. Tellement ayebani mokonzi tel akosa la nyonso alinga moni ke mokilese ayi. Vous comprenez? Yango moni lelo nzambe moko zo bimisa ba na poisa. Donc eloko komeli Mukuna ezali nzamba bimisie. Nzambe penda bimisie. Nzambe penda bimisie. Donc ya mi mona que non, je suis un homme de Dieu avec rien ne peut m'arriver. Loko monte au kanga mais Satan rabi voilà na osala yo mbeba. C'est la raison pour laquelle moni Nzambe aluki asambwisa évêque munene mais omoni atiki ba hôtel évêque azoni ata polokondo na kati ya jeep. Donc osala penda to benga non exercice polokondosme na kati ya jeep. À part quoi l'issoy, à son bouger de. Au moins, il fait des choses brutalement comme un païen. Mais moi, je peux le comprendre à Zapé Moutou. Bon, peut-être mon pende wana ya Mami Tibola, l'équipe peut être à moi, ce n'est pas un pende pe keseni. À Zamoutou, na place on toro baza Moutou. Parce que les pasteurs, au moins, n'a inde na zarabou. Son habit que moi ça n'a pas marié. A bengi singa o encore to kuta na boy. Na okenenga mon côté. Malgré toi ça marié na okenenga mon côté. Parce que le corps est toujours le corps. Vous comprenez? On a toujours avec un témoin. Parce qu'on ne sait jamais. Parce que bango, bazaka sil na bango mon côté. Lokanza bon suezali. Mais Mami Tibola bambie na si. Mais na si à Mami Tibola wana. Combien de filles oh y est déjà lia. Toyebiti. Mais Mami Tibola abimisi ba audio ya lia. Donc na encore le banzamba zo futa. Yango moni so tali début année. Au moni nzamba bando bimisa ba faux serviteur de nzamba zo tanda pena bulumbu na bango nzamba yo bizana évêque na bato to no mona ke no yende référence nzamba bimisi to yebita après évêque ozala nani donc pona ngana yesa ba na nzambe eloko wana ekitsa kondima na bango te ba yeba ke no mutu atoza musala nzambe Saint-Esprit reste toujours le Saint-Esprit mutasaka mutu donc so kwei sala repentance bongisa na ndeko wana so banda kolia e bongisa na ye esili mais ye aboya ki amital c'est que no ayebani na président aujourd'hui il est maintenant au prison centrale de Makala donc c'est un peu ça. Parlons toujours de l'actualité. Yo étant que Mosai Nzambe tomonaki pasteur Kabundi Walesa alekaki na émission après ki pona mboka alali na potopoto Nzamba peseke message a prier pour na mabele ya Congo. Yo étant que Mosala Nzambe ba période na ba temps difficile obiso tozo le kanango. Osali déjà nini de jeux ebisi Nzambe pour na mboka na biso. Vraiment d'abord koloba geste wana nde pasala ki bon, ngai naza na point d'interrogation parce que je n'ai pas de confirmation sur que zaki Nzambe mutatinda qui ou bien asali théâtre ndenge amesana ko sala théâtre parce que soza na poso sambela okoyote ko yebisa caméra kitawa na bando filmer no kota na poto poto on déjà théâtre déjà
scène basala yango même na maboke pour ça naza poussé dans l'esprit naza ko natanda ba caméraman bon ça caméra non je suis poussé par l'esprit siko to ndimela banani presque ba pasteur yango nyonso biso toyebi eza nango ka boyeka tantôt plutôt ezo simba te soit bazaya nzambe soit bazaya nzambe te biso to ndimela banani Bible zoloba n'attend de la fin ba fo ba koya mais fo bosa bosambela nzambe na pe sa révélation yango moni révélation ya nzambe pona mboka na biso nzambe alingi d'abord na mboka na biso eloko ya liboso mboka na biso eza na division eza na bokabwani makasi bokabwani eza na mboka na biso yango moni nzambe apesa nga message na sa président de la république Fachi nzambe ayebisi yo unifier mboka na yo unifier mboka na yo tia unité na kati ya mboka na yo eza na bokabwani mboka na yo division eza makasi puis nzamba yebisaki nga na kata révélation wana miminga tina base ya IDPS na moni division makasi na kata IDPS nzamba yebisinga lobi ke eloko ezomema président lelo na ba difficulté ezali parti na ya IDPS nde muto ezomema président na kata difficulté nde nzamba lobaki a unifier mboka na ye et puis a mettre de l'ordre na kata parti na ye ya IDPS o nzamba talisa yango na sino mabe ezoya. Et nakata mabe wana na moni président honoraire Joseph Kabila alati teni ya basoda na mona alati teni ya basoda akoti nakata mutuka basoda zamba bisinga aza déjà na position ya guerre soki kimi kokota nakata mboko te soki mboko ezala unifié te okomona FCC na cash bakozala na guerre dans la fitique akosakana te et puis ozala guerre moko militaire. Donc c'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup pour le message. Je crois que le message est capté partout. Batubalandi biso et pasteur to mekoko ta mukepe na politique yango nengo simbi ba point wana to uti ko mona bibembe batu bakufi mingi na niveau ya présidence. Batu bakufi ya eu de mort. Et la plupart des morts en Ouzaka bateau baza proche du président Félix Tshisekedi. Et pour nous étant que Moussa est Nzambe, et ça ba signe Nzamba zola kisa, tozo comprendre te. Et ça temps de la fin, et ça ka Covid-19, tout le bezani. Nzamba pesa ki message ba bibembe wana nyonso parce que Nzambe déjà lobaki c'est l'esprit de la division ils en a kati ils ont créé un yango mona entre bango na bango bazo bomana yango moni Saint-Esprit bisenga po pire et yate et sengeli président a unifié mboka soki a unifié mboka te ngana yebisi yo ti to comme 2023 bomona un grand représentant de la République démocratique a Olai Samutu Simba prophétie deuil national et Salama. Ndenge Salama ba né le cas. Je pense que vous comprenez la journaliste. Ndenge Salama na ba né le cas tout perdant représentant de la République à Koya qui te la vie depuis que Salama na mboka na biso avant to comme 2023. Mais ngana biso Simba prophétie Zamba lobi faut unifier mboka na sinon mutu ya mutu munene ko koya na mboko deuil national. Merci beaucoup Mosako Ezekiel. To comme na suka émission na biso. To mona ki arrestation bongo ya Vital Kamerhe o bongo azali conseiller, azali directeur de cabinet à président na biso Félix Tshisekedi et to mona ki bakanga ki azana prison makala ba arrestation apparemment et salami ebele ba il y a eu aussi de morts na bateau bazana simata musu bazolandela dossier wana message ni ko pesa na Vital Kamerhe place azali to na excellence président na biso Félix Tshisekedi. Message en Zambé Zalaki parce que message wana eza moulayi message en Zambé Zalaki même pour na Vital na mona ki ngo Zamba loba ki ba libérer Vital azala libérer na kata prison Vital azana prisonnier eza politique ba libérer Vital azala libérer et puis Vital azala toujours tout près à Félix pour na ko aider Félix parce que Félix vit na eza en danger via président eza en danger azala libérer à continuer musala na azosala nde Nzamba talisaki ngai pona président Félix Nzamba yebisaki nga a unifier coalition na bango a unifier nation mobimba nation eza ya kokangama a libérer ba nyonso bakangami na ba sous pression ya ba politicien a libérer bango a mema dialogue national na kata mboka nde mboka oyo ekozala béni et puis tolonga na ba difficulté nyonso tozomona ngo lelo nga nazobisa bino so kaka unifier mboka te bokoyoka
Merci beaucoup, pasteur Ezekiel. Tu comme une émission na biso message na yo pour les chrétiens, un mot na yo pour les congolais nyonso batu bazolanda yo na minute yo. Message na pe passage na yo na Sarato la TV na canal JM Télévision ezani. Message na ngai pour na ba congolais nyonso ezali to sambela pour na mboka na biso to bondela pinda makasi parce que Satana a telemi pour na amema deuil national na kata mboka to perdre mokonzi ya mboka. Voilà le message na ngai na pesa des ambalobi mokonzi ya mboka unifié mboka na ye mboka ezali kokabwana. Message na zo pesa yango na même ba diaspora boza libanda boza la uni. Même ba boza a boza la uni boza na Afrique boza la uni. Zambalobi Congolais za la uni po mboka oyo zamba na posa tombola yango mais division ezali message boza la uni. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup pasteur. On a été sur quelques salutations na yo kopé sabato ba Holanda biso siko. Bon, salutations zaka ke na pesi bana nzambe nyonso balingaka prophète Abishima na pesi bana nzambe nyonso mbote ba oyo ba bikipe na ba prière na ngai maman Colette boza tellement belé na tanga maman Colette baza belé so to bito tanga ba misu ba osilika zamba pambola bino nyonso mama Hélène na Paris zamba pambola bino maman Liliane boza belé vraiment ma sœur Stéphane boza belé maman baza pene charmante boze belé nzamba pambola bino bisika bozali na Norvège kuna ma sœur Sarah na pamboli susu ma sœur Laurette nzamba pambola bino depuis Allemagne baza tellement belé bana nanga balandanga libanda nzamba pambola bino. Merci beaucoup prophète Ezekiel, bon continuer à s'abonner massivement désormais bon banda Rolanda prophète Ezekiel na Sarato la TV et puis na canal JM Télévision. Et quant à moi je vous dis à la prochaine émission, au revoir, ciao.